Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, Tonton Mwinga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Les spectateurs qui nous suivent partout, Congo, Brazzaville, Angola, Congo, Kinshasa, on ensemble, il n'y a pas de soucis. On a artiste, comédien, humoriste. Donc il y a ce qui sera, et Asoli sera battu bien. Il y a nani, ou mi benga mingi artère, leader. Il y a groupe nae, groupe Kamael. Tous en a l'idée, il y a groupe Kamael na plateau. Il y a solo là bien dimanche chez Lelo. Ce que vous appelez et que vous autant parce que yende a ce qui sera battu. Le roi Ozo c'est qu'on a parlé numéro pesant au Bengi. Yo comédien, vous en avez besoin baye bayo au legani monsieur solo là bien au Bengi au cause la jamais de si ezanani papa à la guerre au boyoka à l'époque finalisez-vous to lingi toeba azalaka à la guerre aza à la guerre est-ce que azala pe kaka à la guerre on ne sait pas à la guerre bonjour. Bonjour Jacques solo là bien. Artiste c'est bon santé. Et santé ça peut na pepele net na film. Net na film. Au limo na circulation zo mona na te. Te nazali o nazala te nali monde ni monde pe to za en circulation. C'est tellement devant public, devant peuple donc ta la rare. Aux en circulation on a lobby il y a visibilité sur plan artistique. Bon loba visibilité nazali ki moi maladie. Mais si koyo ça va yango moni benaki mwanzoto tungaki nzoto ezonga lwa nzoto ezongi bato yo balanda ngai ba continuer ko landa ngai déjà sina zongi na ba TV na bango na bandako na bango na ba radio na bango makambo déjà pepele makambo za pepele on est papa à la guerre o mi benga mingi mobutu groupe Kamael yende président groupe Kamael o ayebi te zo stylo na papier ba ke groupe Kamael leader nango papa à la guerre abana ko travailler na pas battu le comme indépendant akoma indépendant tongo à la guerre pembene sobe o gagnani a gagné pas pembene avait la dit sobe phénomène est-ce que autant on ba mbote place azali le roi dirait na gagné belé beaucoup plus pas na savoir ça va na gagné pena savoir na savoir makasi ya musana sala o le pas au les na list boy au les pas dauphin pour la matadi et pas dauphin au gagnant nini na les na list boy na bimande pas dauphin pour la matadi donc pas dauphin pour la matadi na gagnant o na zalelo à la guerre levé maïken esika zotalanga bambote na gagnant o na zalelo à la guerre pour mukili e banda ko yoka mukili banda ko ndimelande bazo ndimelanga yango wana na gagnant quoi à la guerre a gagné o gagnant à la guerre lelo groupe na yo et comme à niveau nini ozo préparer pièce nini pendant que outi na maladie. Ouais, c'est bon pièce to banda ko beta outa ki ko sila déjà et banda ko leka na biso TV et sila ki déjà titre nango zala ki passa. Donc outi ko sila le roi na bela ki to check moi stop mais lundi déjà ba activité na surtout ezongi lundi tozo banda répétition mercredi répétition ezali vendredi tozo tourner premier épisode ya pièce oyo tozo sala mokonzi nenga on a titre à film. Titre à film ezo ya mokonzi ndengai ngai nde mokonzi. Donc c'est ça bato ba pesaka matoi ba tala makambo na osa na kati kuna batala na olobela nini batala na lingina sala nini na lingina matisa nini na profiter pe lokola no ebandite na profiter pe na pesa message na artiste o bazotala biso ba o bazana ba parler bazana musala ko sala ate bien ba o bazana ba groupe moko songolo pakala ba likarate ba o ma œuvre na bango ba ya place ezali déjà kala trote tozo banda ba filmer casting déjà zo sala mama tout nazo banda plus nazo sala des films nazo sala des films na sali mokonzi ndengai na sima na sali ma place wana na osala ngo eza film moko ikoleka na ba chaîne moko ya awa te foleka ba chaîne moko international donc ma place donc iko pesa soupe makambo bato baya kaka baya komona makambo papa ALAGUE osala mikolo bazobe yanga chikabila papa bana Congo chikabila donc c'est ça. Voilà fidèles téléspectateurs ba bengé migolo papa
Chikabila. Chikabila. Et l'ingol bani na Chiluba. Mam na ko esangani te ki Chiluba na Kiswahili. Ah. Chikabila. 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 C'est que Chikabila. Chikabila Muswahili na Muluba. Ba okonza. Ouais. Au côté politique. Chikabila. Te o nazalaka mona mboka na côté politique te nazalaka mona mboka. Tant to bato msusu ba bibenga ndeti ngamo ope na bana mbenga cérémonie na benga Mobutu. Fally-ipupa mibenga Mobutu. Ozo comprendre. Eza bato ba osala ba archive bien na mboka oyo. Bato ba sala makambo bien na mboka. Ngasko na talite ba Mobutu to roza lebelete po mkilito e komika Mobutu. O nga Mobutu CCC ko nga bo ngasko na mibengi Chikabila. Voilà, fidèles téléspectateurs, Chikabila yeyo papa alague Mobutu. Ex Mobutu, donc Mobutu. Chikabila. Chikabila nde azana plateau. Azana plateau, ya sola bien dimanche à l'élo kaka ndenge ezalaka. Artiste, toko tana profondeur. Ouais. Et au vandara ozokola. Nana pesa ko go la théâtre. On a zalaka pembe na e on a pensaka. La Dieu sobe le phénomène et roi du rire. Nganesko prince du rire. Il prince du rire. Ngande prince du rire, il roi du rire, nga prince du rire. Il y a un sentiment sur la comédie. Est-ce que you entre humour na comédie normale ou préférez ming comédie normale, humour est ça comédie non? Non, humour na comédie j'espère ouais. One man show na bouffonnerie. Nya sombalé na sala ngo mais makanisi nga pende yaka mutu mingi pona o sex sabat. One man show. One man show ndesko na zalaka na ngoma makasi po talaka. Omoni biso na bamboka oyo. Ba identité na biso o tozana ngona bamboko etika la rosilati etika la rosilati pe image etika la robungate merci na nuna père son âme vena biso apesa banzela o bo biso to landa vena biso sans souci vena biso sans souci donc pour biso toza ba descendant ya ba sans souci ba vena biso ba siatula vous comprenez pour eso bazwara sans souci azui siatula atie abimise sobe o lelo babiso petoza ce qu'on mona derrière que et si la raté et longwe sans souci et phénomène egoyang ezo yanga ngape na petit moment bo déjà abandi derrière ça ba makambo vous comprenez ndeni petit a longwe na groupe nona boela kini te ngana wole la relo na mutute ngana wole la mutute ngana pesa kana pesi OK et na benira pe na benir ba o batikali na ba o pe ba ki na pamboli bango ai Chikabila talaka ngambo keza Chikabila maestro maramango ba le big les savants ne mentent pas wa yebi on connaît pas star oza humoriste les lopes dimanche nebi ke batu ba lando partout surtout Congo Brazzaville Angola Congo Kinshasa 24 communes oza suivi na minutes o po émission solo la bien yango ne pesa bango ba artiste comédien ya kanda ya bien o ba ba makambo o mitu et fonctionnaire binoté ils ont des solo là bien na lobi boy c'est qui ça nous ngamona seki pour au moins nga seki grandeur nga na seki bino pe bosigara bon et zo bino tente c'est qui ça bon na ça bango te mais na za pisa bango concert pe na za pisa bango Didier ba meka un peu pour soutenir nga Congo tous les lara soutien bo soutenir nga i ba vocatier ba savutier bo soutenir nga na samba na bina filek parce que pentin nga na sari banzimbo na za obimisancien Geze ayibi nga chanto sambite bina fileli susa yiku kuyiba nga chanto sambite ya naza luka basavutier o ibaza makasi baya o naza uzwa ita ya kulemba lemba basavutier baya putu samba penda bina file pona nzimba witu kuyiba yuka nzimu na ngai tere mama Julia papa Julia Julia tenda mama lelo nga na lambi mbona nga botika nga za mbona ngai azala miluto pe azala bule doke na kolia ye yena mbona ngai muluba wa yalingaka kolia mbwa mingi akoki pe kukoma misulukula mbwa oyo yanya u akoki pe kukoma mutu munene misulukula tikiri ndi na yebi bozo tuna nazolela mbwa nini bozoloba azaki tokote kitoka mbwana nga bino boyebite sekele ya chibela na koyebisa mutute azana supa elengi kombone mbwa matoine elengi minune mbwa mukongone elengi misune mbwa azangi kwanga tatu maseba azangi kwanga ayakulela mbwa azangi kwanga tatu maseba mwana shambui ayakolia ngwim
bobengelanga tatu matseba mwana shambui ayakolia supune elengi mitune mbwa matuine elengi mkongane. C'est bon. Merci fidèles téléspectateurs. On ensemble, il n'y a pas de soucis. Tous c'est qu'ensemble la bande Mobutu azomi benga Chi Kabila na minute ya comme na combat Chi Kabila donc à mélanger les deux noms. Ouais. Chi Kabila donc asa on a pour na bino ozana besoin sexe yo na manifestation na yo azala na ye asa artiste yo azala fort trotté asolara bien na batu yango aleka pe mingi émission solo bien. Je vais marquer sene muto asi ma caméra ka ningi zala mwana batama Brigitte Kenge balobi ke misapia wolo ata asala bulongo mais ezaka bulu artiste na kilelo surtout tangi ba 5e génération aux ali na ba artiste comédien ba humoriste na 5e génération so balobi que non à la guerre tu peux se charge au gérer ba artiste tout il y a 5e génération autant l'idée au ça la sélection pe casting ba no benga banen ba to sola na bango bien ou bien au ba solisa ko bien té tant ba peso déjà au encadrer bateau mon konza salara ranking na batoté mokonza salara na benemité mokonzi fosa en être ce qui opportunité wana nzamba pesi ngapo muta pesa ngono liboso za nzambe nzambe so apesi ngo ya kokonza ndeti ba Maurice ya Kishasa basana bango belé to kokonza baze belé ba jano bazo travailler musana bango bia baza le na konza na groupe na ngai na kokonza pe na ko tambusa pe baninga eza bien na kambi baninga donc c'est ça quoi basana bango baza na bango ba ennemi no nani omona ke so ba ya na nzila no bakalaka o makasi ba ennemi no ba ennemi na ngai za bato bazo empêcher nga pona sala musala ngo bien te bango nde ba ennemi na nga par exemple netine bango mo ba miyebi eska basali o kaka akenda ka bangam na epo na nga tanga ka kombo na epo na nga zo linga tena ke liboso yende ennemi na nga me nga na yebi bango te me bango na bandako na bango ba miyebi ke bango basala mama be po na nga donc ba ennemi na nga bango wana sinon na musala na ngai nazana ba ennemi te nazana ba collaborateur nde belé c'est ça. Alague azana ma collaborateur ndé ebele ana ba ennemi te ba ennemi ndé boyebiye ya yebi ne binote so ennemi na ye ils ont engagé yomoko oza ennemi ya c'est ça Chi Kabila yo ndem duza ennemi na ye parce que habito no bengi bon Chi Kabila na minute alague pena trop mais Chi Kabila ce qu'on do telemi boy et sengi pena que spectacle moko boy à live au sala ngope. Oh, yango ne musana ngati. Ngana ko sala ngana lobaki na ko sala tunaka Joali mutazalaki. Na lobaki photo buka ka pema musala ngoto buka kango buki olongoli. Ngaba comédie ezalaka ya tunaka nini? Tambula na mukile mwana makambo. Tetere ngana longola ba biloko wana. Ka yango wana ngana zwango siko na tchango na veste. Na koma osala ba comédie na cheli boko na poche na osala comédie me bato ba osika. Peso ina yo osala comédie na fête na anniversaire. Na oyate pona pakola makala, na oyate pona chate na oyandenge ba nzamba pesa nga ndenge ngo papa, il faut se maquiller. Vous comprenez? Maquillage na yo elaxaki oza papa yango to tchaka mais so na ye ko sala humour. Na sala ngo ndenge na zabo. Pe na hotel mapendo mona penda ki na osala humour, na bunda sute bangamba on a tout ce qui est alimentaire. Biso to commence à net, on commence à la humour vraiment normal. Comme Boromona. Alors, bandeko papa maman. Rabite la bino di solomo ka mukete fumi. Tuzali tuvani na kata ndako tuzawulanda TV. Tulandi TV information bandi terere tutala boyi bakonzi bazawulika politique. Tout le monde en général azawulika alubi bon. Mukunza alubi tout sans stratégie na mbuka oyo. Mutu nyonso tu asali infraction na yango wana ba ukangila ye o Jacques ndenga zaboyi abomi micro ka micro wana batani yango ba kangila yo o Jacques nda zabo abuki prince ka infraction na yango batani ba kangilo o Jacques nda zana atobali mutu litu ba kangio ba bimaka be bata be miyibi mitatu ba witu kuyiba ale yo buki na TV turubini o mukunzi to bolubi o iloko mutasari yango ba ukanga ale bupusana muyiba di pusa zulenga zulela ngana baribi yo oyibi nini o mukonzi ngana yibi na ngelo tena yibi kaka sardine ni balubi fungola ngo za combien na 4 o za 3 misuni bon usala 3 ans na prison muyibi ami bala bandi ulela nga mukonzi yekuta yibi sardine ni ngana yibi kaka mpuri ya pamba balubi mpuri za combien de watts o 100 watts okusala 100 ans na prison muyibi atsuka bandi kulela mukonzi na bandela kuyiba mukonzi na bandela ko babi yo bandela yiba so kuyibe lo kwa tsomwe o to mukonzi na bandela kaka balubi bon bandela yo luba uyibi nanu nini o mkonzi ngana ngana zabo na uti kuyiba saki aloso na sasa tukale siko na yibite prison nga bukati la na batsako mitona bekolo. Merci fidèles téléspectateurs, on est ensemble, il n'y a pas de souci, en tout cas Aza humoriste
complet. Donc azab na artiste complet yenani Papa ALAGUE ana plateau journal le bout zapete to zanaï to beta masolo et art. ALAGUE. Bon, toseka parce que ceux qui ont seka troté au comme mukolo avant, seka se défoulé jeune makesipe azo seka. Nabia ero vandaka. Babiloko yo obimisaka okomaka yango ou bien eyela rayo rapo wa devant caméra. Non, faut pour servir ba fanatique na bien, il faut en moto yo pe misa en moto na yo, oye ba ko créer, oye ba ko composer histoire, oye ba ko créer van. Oh et il y a des gens ba beta ma solo, azo beta li solo, eyele kaka po aza humoriste po aza comédien. Abeti on kaka tso yo kana suka mtasa nini aseki. Nzoka li solo tango o créer yango komiango, il faut comme van. Vande ezal roi na rolo bandeti nuance. Ya les solo. On va van ezal rola nuance. Van il faut tambola na histoire. Comme toi c'est il faut ayoka histoire nini ozobeta. Pour écoute ça ina ben asani aseka. Ezata ke yo bandika mama wana na suka aussi cité. Donc on a zo rapena temps ya ko bosser, na zo rapena temps ya ko komana komi silel na krasango na ina présenter ngo ba fanatique na ngai neti lo mona ucho komaka na ucho créer oka ndeto zaki na to vandi ti mona air mona ko na asa lokwa na rêver te na concevoir les solo na créer ngo pepe so na bina beta ngo pe batu ba seka te beta ngo na to créer les solo ma bandi kande to vandi bandeko muyibi maka kanela papa maka akenda oyiba ina ndako muyibi wana ndanga kanela papa wana ake alandi papa wane na nganda gene tatuko muyibi ayebi komela gene tuko fata ni ayiba o amoke to alangu tiote yo olangwe te ayibote alandi yo muyibi abimiti mbongo na ameliti wa gene mwati na alandi wa gene to amele gene papa langwe mama langwe bangwana likola mbetwe ndenge bakota likola mbetu balali muyibi aye amati na likolo na bango plafond ezalaka ya utoboka muyibi amati akiazuzela tikoyo agene travailler bango balala asa nini ayiba amuna kaka papa na mama ndenge balalaki ye na kati ya plafond ayuka papa bandi mama bandi uyibisa papa jani yo liaki mutakatikati ya ngasi ko ndenge zaboyi fona lia muto ya landi mutakatikati papa libite yo lia muto ya suka yo lia muto asuka yo so lia muto asuka e kuzala bien oza wele la muto ya katikati pona ni te jeune yo lia muto ti papa yo kusimba biba so yo za kumona ke lia muto asuka za mabe lia kasi muto azali kolo muyibi tanga yoki balubi lia kasi muto azali kolo abimisi vie non na yibite boli anga famille na bino njoka bandako lobela makambali kelemba. Merci fidèles téléspectateurs, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Papa ALAGUE Atuga ya kolobeza trop venanga joli na kati ya kimbangu balobi ke père mo grosso yonde makambu etali tozana yo bientôt na ozala wana sona lungu awa na ya wana kimbangu za palin venanga joli mo grosso na zoya ALAGUE ouais lelo penande to vandi boye chef de l'état a lobi ke ana besoin aliena ba comédien ouais ordre on est quoi et pas ba président na bino o ba jiraka ba comédien congolais na biki na art balide basé belé ouais ce total président masumu ami benga président ba comédien tout ya ba congolais ano sanzope na pako siko na ami benga ke yepe président ya ba artiste comédien ça dépendre na ba association ce qui otali pe lisusu venanga oyo ya tokanisa JP Masamba yepe azalagana comme président ya ba comédien ya ba association na ba fiston ça ipe ya tiaka libaya malgré tout bo combattre ye bino ba petit ya ba v bo combattre ye pour a gagner ba élection té na minute oyo président ya ba comédien congolais tout ezalaka bodo ve masumu sai ano sanzo ou bien JP Masamba question on a pena qu'on répondre dango eza moins difficile pour nanga. C'est difficile, il y a des artistes. Ouais, donc, on se retrouve en association parmi les quatre. Il y a un lobby, c'est difficile pour nous répondre à une question. On a parce que jusqu'à maintenant, nous avons une association. Il y a des artistes indépendants. Nous avons une association. Pourquoi nous avons le bas ça est présent à Bisso, pourquoi nous avons le bas à Nosanjo, pourquoi nous avons le bas Bordeaux, pourquoi nous avons le bas ça est, pourquoi nous avons le bas Masumu. Parce que nous avons une association Moroté jusqu'à maintenant. Donc, quand on a une association, on a s'adhérer, on a continué dans le président. C'est ça. Parce que nous travaillons pour le moment, à ça la maman bien ndenge biso tout landaka pour le moment tu es bivé Masumu donc le peuple congolais boy baki désormais président Masumu azalaka président ba owana ba ko mutu na mutu asala moi li gablo na ye pour aliaka na mutu ba artiste ko boya raté vous comprendre Jacques to boya raté to ignorera
maloba ya batute ignorance bo mabisote to pesa mutu chance na o yazo penser to comme ça rappelle mutu na point o yazo linga tu vois soki mutu alobi lelo ke ngana za patron ya ba comédien comment na ngoma bete ngana za président ya ba comédien comment na ngoma bete azolo belango selon foi na ye selon ndima na ye selon capacité na ye ba comédien to zaka ba auto bima bote na groupe ne pele mso ko zana ba comédien ozo comprend soka le ba za patron na foi na ye ko ndima na inde mto yebise ke ngana patron mais za patron ko le ka batu nyonso tout ko bino tango bozo boy yango ke aza patron te aza bo yango bolura bo créer ba polémique donc so ala gende na biwe na bingana patron ya ba comédien génération nanga et ni manafo nanga et le but que na l'équipe maswa ko il faut ba mona pedo ba action cause la président facilité et le but que na l'équipe maswa charge ba action ni bino bolukela biso na bolukela biso to sala action na sala ngo de na ndako na biso na sala ngo na famille nanga na sala ngo na groupe nanga yo za président moko local yo président local na groupe na yo kaka yo lingi na sala ba action ndeni te mutu lo ka président sai to mona ngado ba action to sala yo na ngado to benga ke boss action ni yo mbongo ya ba comédien yo luka to sala poso na kabi mbongo na kabi $100 d'action les actions te action photo bongisa mboka photo te ya ba peuple na biso ba to la kisa bango mabeza boye boke boye yo kansi soto bando sa trop buzo ba na TV yango zo boma Congo yango ara Congo zo kufa pona ni to komo luka to lia to lata to mela to vanda to te ya sous public na biso te o mona muto aleka na TV abeta li solo ya bêtise yo tika asal banda o sala ba masolo na ngai pona beta li solo mo ya bêtise bato ba comprendre que na bêtise sola bêtise eza passe kota na to seka kutu na zala jeune mais na to seka na ndo bongisa ba masolo ba ya mususu kota tala na beta raté mais o mona comédien a créé li solo mo ya kosekisa oh papa na bana na ye balinga ko pe batali sko ba okyo o beta bêtise wana oso comprendre pona nini pozo ka mbongo lia mais o yede peuple te biso to sungaka to dika mas faut ko luka ko dike mas o sekisi mutu mais mutu asaya nini azui conseil o bongisi phrase moko boy o ezala ya mabe pa ya batu mutu abiki seke na sara nini na loba ya mabe asaya ni abongisi o yede bongo ya mutu mema ndeti lisolo na sala ya Congo bolo bato basekaka mais Congo bololo oye biango mais bato ponga masolo na nga yeba na makasi roi banzemba fali pona sala yango bien beta Congo bololo ozo comprendre muta seki mais muta tika na sima mituni abeta ki solo na pani na créer li solo yo ba kote mutu ekenda papa manga teka Congo bololo na ye na kingatsani soka za kuteka abelelaka Congo bololo ngo eleki biso nyonso to yebi mutu soka kuteka biloko wana belelaka nini Congo bololo papa ye kulala lubite mbongo nanga fe komi belefona ngene kuteka na Gombe kuleka zaka ne kuteka na Gombe bandeko akeli boswa RTNC abandi kubelila Congo bololo bana mura batani balwi papa wetu analingaka Congo bongana lelo mbeli na mazembe anabelila ka Congo bololo seki mutazu komisa Congo bololo eza papa oyo mutazu buma Congo papa yaka papa ye yozubelela nini ona za kubilela Congo bololo papa seki yozu buma mboka biso tuzuri ngamboko ibonga yoza kubelila Congo bololo mbala sima kubelila su Congo bololo te bazwa papa na se fimbu ali balobi zwa makasa na yo change ngo kombo papa bandi kulela na yuki mukonzi na change kombo kubelila su Congo bololo te yoki na yuki okubelela nini papa bandi Braza bololo Congo sukali yango eleki Braza bololo Congo sukali yango eleki ozo comprendre elo ni sali pa belela bongo sukali atali kaka ndena belela Congo bololo ba okanga te nazwa bololo tinda na Braza do sukali Congo sukali Braza bololo. Merci fidèles téléspectateurs oza aza humoriste à la guerre aza na plateau en tout cas na benga ke pour dimanche le loto seka et un jour anniversaire na na bigi to lia to mela on ensemble il y a pas de souci on a benga gié pour to seka na bino ensemble na bandako oyo na anniversaire na ngate na dédié bino kaka babilo na Congo bololo donc boyoki explication nango azwa ki bololo ya Congo atia na Congo Brazzaville RDC et comme suka lidan bakambetali oyabi ndepe to tambola boy biso nyonso nzamba sala biso nde moko to abatu pema ngana nango yango yo sanango na bite yo so na pema no kopal tondeni pema ana pe yango Joel pasa nango ozo comprendre ene lo msu yoko otanga komba mutu na ndenga mabe oyebita mutu ana ye moka yebike kombo na ye eza wana ndeti yo komona eza Jacques o miyebike kombo na yo eza Jacques ndeti nga komona nga eza Alage na miyebike kombo na nga papa na mama ba wele la transport papa tsali mabani ati mama bandi kufinga papa boni boyiko unetanga makasi obuka nga makolu na ngai amutuka nga mama papa lubi
Maman na sengi yo pardon. Oyukite. Usanga pardon nini? Ah lungwa kuna. Apal biban yo komi uleksa ngabe na zongsa. Mama, yo pinini yango boy. Oyuka pardon te. Yuzu kanso leki mwase na bote. Uza bote te. Pembe uzana ngozo ngosana makambo. Eza pembe lukula ya ndundu. Eza pembe mabe pemba ndundu. Tangu kaka papa lobi pembe eza lukula ya ndundu. Ndundu azalaki na sima bengi vie. Tangu boswa na kocha kombe na wana buzobo te. Bandundu basala nini bandundu basala nini alage siko na lobi hein na solo la bien te et aux autres pour okutana na bato aboy ezo zo bino temps alage aux artistes munene na mboko aux artistes munene au presta na ba manifestation munene na présence ya ba chef de l'état lelo alage bino ba artiste comédien beaucoup fa ba pauvre beaucoup fa ne logoté mais bo servi pays munene le roi Congo. Papa on a pu avoir raison, abenga au Congo bololo. Vous servi pays le roi Congo, mais beaucoup fa pauvre. Dernièrement tout ce qu'on a défi, des mamans mode bato kufa maman Solange kufaki na maman oui donc na santaki ke ba artiste batu ba système binoté na gouvernement tout monde mututé. Pona nini? Po boza unité ou bien pour rara mutu mutu lingara zoya ye kwa ngati na poche ya ndé to mona masumu président na kwena ye anosanzu na kwena ye koto sai na ebité bo se retrouver pourquoi yo mo zo mona kaka conjoncture mboka ngo ndenge zo tambola donc Congo bololo kaka ouais tokolo ba tokoki ko juger ba konzi na biso te na osenga kaka grâce à Nzambe ezali ko na bango o bazo penser basala pona mboka na biso basala poto leki da na TV to le litro donc tokomi ko sala o ba kosinga basala pona biso basali kaka mama Mindondo auto tika biso bon e sala nga bien pona moni balela ki na martyr balele na martyr mais ezala ka te ke dans to kufa bobimisi ba martyr bobimisi ba fikine bobimisi ba biloko belé donc bo soutenir biso tant tozana na bon moi pour ozomona boye tozo papa ko za na palin na problème na maman tant bazo tala biso batalinga alage na sekisi bango na kotisi pe na kati ndako tu vois donc ba kontina biso fo ba yebandeni ya occuper biso to mona ba nigérien bazo marché ba ivoirien kutu to yeba bango te mais ba komi ocha ba mutu pourquoi pas biso so ba bi lelo to zo penandet par exemple go yo yebi go to cha go pena 1 heure du temps na sai go wa télématé. Vous comprenez? À côté le matin, ça c'est aleki go awati ki sasa ya kona tina poto ya rovanda. Mais so ki otali na mboka go azana orphelinat, go azana ba école, go azana biloko belé ya bien. Na hôpital, na mboka artiste azo aider population. Vous comprenez? Pourquoi mboka baninga bazo avancer biso tozo avancer te. Et ça non que tozana ba président mabe non que tous en gouvernement Yamabe et ça biso moko artiste congolais conscience inde ezati parce que toi on a ba groupe biso tout so mutu mo abimi pe moto gacha bi baba groupe nyonso toza d bien 3 to sangana to comme film moko ya mboka to comme film moko to ke to pesi na gouvernement produit est-ce que baboya nani de ça salon tandis que ba Nigeria bazaka basangani basali film ba kena ngona gouvernement ba pesi gouvernement produit biso déjà na azwa likanisi wana. Qu'est-ce que vous avez désordre donc président Felix-tshisekedi Masuma Mibenga président c'est que na ministère à contredire na ministère à culture art na président na biso ya mboka bazo aider biso te pona biso moko déjà mona ba comédien ba osanga na le mususu Côte d'Ivoire ba bengisi ba comédien nyonso basali festival ya Côte d'Ivoire ba kie ba konzi ba ye ba soutenir nde biso pe to utaki osala toseka est-ce que na toseka ba chai maboko te Adon Dombasi honorable bon dimanche Adon Dombasi abimi honorable va soutenir hier abima honorable pour atali peke batalaki ke azana idée de soutenir œuvre congolais ozongo pas tant à soutenir artiste pourquoi pas eloko ado sa sala ki wana muyombe gauche abima tête asalango ça abima tête et sobe to bandaka ngona njil to sala ngo marqué to bandaka ne fort na biso moko tant to sisaka o pesa wana biso moko to yebiango. Tu vois, tous les gars, gouvernement, aidez biso, gouvernement na biso, osunga biso te, maman Olivier Penda ou bien maman Denise, azuka mutuka na ya koti bru ayena ndako na ya peso mbongo ngo somba lupango somba mutuka banda tambo. Non, faut ça non musala, faut zo produit na yo OK au présenter bango na salibwe. Et le konde to senga na mboka poto koma ba grand, ba pesa biso accès.
ya kokota na ministère ya culture ya art ya kokendo présenter ba œuvre na biso ya retourner na mboka to teka œuvre na parce que toza ba ambassadeur ya mboka lelo na mboka na biso comme po ale amso to telemi apo eza face ba chinois bango ba tshelo na bango anja ba congolais ba chinois au moins ba chinois po police za te to monika ba garde civile vous comprenez mais so to meki ka to sa na boulevard yo ka mboka leta kaka ba kangi biso ba matériel et pourtant to linga to teka visibilité ya mboka na biso donc ba pesa biso ba accès wana tout en plus et là on na senga pa ya papa Tshisekedi wa Mulumba bazo benga lelo Tshikabila na senga pena na ba continue biso ya ministère ya culture art ba permettre biso ba salela biso ndenge libanda ezalaka ba pesa biso accès ya komata avion ya bamboka ya Afrique ezala gratuit pour na ba artiste comédien ya mboka parce que na Nigeria ezala bongo au moins na Nigeria ezala toke tourner afin de tourner na Tanzanie to laksa Tanzanie ba okende pena na avion ba nani ba sali lettre toke tourner pour ba mati avion ofele système ba musicien on a besoin c'est la clip na Dubaï afuti bien que Dubaï c'est clip au moins donc tourner na Angola et c'est Angola ba mati avion ba sali ba ke awe zarati toloba Angola to tourner na Angola boluki ke tika mo gombe mo bozuma drapeau Angola botie te ba soutenir biso eza aide na sengi ba konze ba soutenir biso ba musela biso pe biloko wana e ko pesa biso pe moi bien mingi suna ba chaîne télévision na biso bozo boma art na biso congolais bozo boma pe na makasi pourquoi ba chaîne télévision biso to ko futa ba $300 chaîne télévision pour théâtre les kato futa ba $200 lokola ndako lokola loyer mais to te ya mboka to sala art ya mboka mais au moins na muto asenga nzemba Koffi ba sengela ngombongo mais bazwa nzemba Piscoire ba Alexandre Fele bazwa ma famille ba Alexandre Fele bazwa ba théâtre ba Nigeria ba film ba Nigeria ba Alexandre Ofele mais biso ba na mboka to futa pourquoi voilà fidèles téléspectateurs émission solo la bien dimanche lelo to komi kokoma déjà na suka na papa ALAGUE azalaki na plateau ya solo la bien dimanche lelo Joël Maké Sazaki si moi caméra Géry double babela yende muto azaki na machine réalisateur monteur au auti ko monter émission qui toko au dimanche lelo papa ya ba mapasa père double Géry babela yende muto azalaki na plateau azalaki na régie finale na plateau azalaki na papa ALAGUE Chi Kabila yende muto azalaki na biso dimanche lelo a sekisi bino et nazo tikle espace a sekisa bino sans oublier ba tout bo soutenir solo la bien partout dans monde Congo Brazzaville Angola aux biso numéros affichés no bengi au pesi ba suggestion na yo au pesi ba conseil na yo au salipe o singyo sala pour na soutenir œuvre ya ba artiste comédien biso ba journaliste toujours za la rappeler avant pour to laksa ba œuvre na bango eza nango kake ya pesi loko yo po pesi loko bino pe ba patron ya ba chaîne aux autres privilégiés 2 heures du temps ya film Nigeria ni un franc aux autres ba film ya bino wana ono soki vaide otie 2 heures du temps ni un franc mais artiste comédien azan élément 30 minutes ya pamba ça espace les comme Solange-Mindondo ono allez voir DG Kingani allez voir ceci c'est la main Cordon Bruno Kanza félicitations de l'Osali ministre art au Sali na chaîne Biso TV uniquement pour les artistes comédiens congolais pe ezoleka gratuit. En tout cas, félicitations, coup de chapeau, Cordon Bruno Kanza. En tout cas, papa social. Coup de chapeau, papa social. Talara Ayove, Mambetali. Mouinga 16 mm, 16 mm, n'habite bientôt, tous à la on a pu na bureau, na Joël Maké. Artiste, tout comme na espace auto Lubara, Saint-Pierre, Obino Bobenga, Mabanga. On rappelle ça, moi, Valais, moi, Saint-Pierre, moi, 3 personnes. Après, la suite, moi, Imo. Tout ce qui est tout na famille nanganya surtout ce que landangai na pesi bangombote na pesi mbote na boss Ibra na pesi na ingénieur Didier Munganga mon grand frère papa na pourquoi pas na Christian Jazz Mayunda hydrosanitaire na kobosa na te papa Jano Binano na bosa na ote na bosa te papa Jano Binano asekuya na bosa te papa Edi Kilombo na bosa te maître Tyson pona kosukisa na kopesa ba maman oyo ba soutenir ranga mingi na mobali na ye Mamadou Aricho ya Bibi Chamala Aigle Jaune na pesi bango nyonso tupe bambote Père Louise
napesi bango mbote père Richard mon père spirituel napesi pe mbote pourquoi pas na confrère nanga Gad Muzitu patient Charlie bango tout bambote Muzitu masa nanga Gad Muzitu on est ensemble, il y a pas de souci. Ba contacter Chikabila ba contacter nga na plus 243 82 58 53 805 082 58 53 805 on ande bokobe nga Chikabila na ba conseil na bino bokosala bokopesa biso toko solola toko ebandeni toko linga to sala o bino bozolinga. Merci beaucoup à votre soif ndengezala kaka. Merci fidèles téléspectateurs, monsieur Sola bien dimanche lelo et comme na souka. Merci Joël Makiesi, merci Batutu bozo qui chanson la nabi. Seulement ça nga DJ 13 place aux Ali Maramuza déjà bien, on est ensemble, il y a pas de souci. Joël Makiesi ça lagi on a moi na bato maman Brigitte Kenge et ça j'oubliais venanga joli balobi na Katia Kimbangu père mo grosso Venezuela. Non long à plateau na Zoya ba masato masanga dangola tout cela qui non soir et pas venanga joli non ya na Kimbangu na to vendre na to betara maramongo dimanche lelo tolia yebito mela. Merci Joël Makiesi, merci na batutu bo soutenir biso vie nanga José KMB mo tema ya batu ya maman nangai KMB place aux Alines et Maramuza déjà bien José KMB bienvenue Pambou on est ensemble. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité.